toujours vivre le bien TV, Billy le Kamaloba na ebele. Toujours en avant. Bonjour papa. Bonjour. Obengami na kombo nini s'il vous plaît papa? Bon, na bengami na kombo John, Jean m'a dit. Bon, papa na na zwaka impression na yo par rapport ya chef directeur à cabinet chef de l'État monsieur Vital Kamerhe parce que lobby azaki invité na parquet général à Matete. Bon koya yemba moko batinde mamo prison makala na ebité impression na yo en tant que congolais en tant que quinois au mona ondeni pour lukipe ba de bandati na Bukavu ba masa sebeti à cause nango. Merci beaucoup. Ngana landi intervention le nom na Tongo. Oui. Journaliste à lobby, il a été entendu 7 heures du temps. Ça ce n'est pas la première fois. Azaki déjà na parquet à Matete. Oui. Wana touché entre parenthèses. Le problème c'est quoi? Le problème à 100 jours, tel que nous avons un premier ministre, c'est le président qui a déboursé cet argent. Ouais. Bon. Par exemple, si on a $100, Salah Moussala. Maintenant, les Bassali suivi à Moussala, Monique Moussala c'est $100. Oui. Mais qui sera interpellé au juste? Point d'interrogation. Si saisir justice, pour que la justice fasse son travail, ce qui a quitté, pour Yogi Balobi, il sera là pendant 5 jours, ce qu'on doit remettre devant les juges. Oui. Après 5 jours, de Barotal, si Barovax, sous 14 jours, comme Yogi, 15 jours. Alors, problème est un problème, il y a beaucoup de intouchables. Tout le monde va PDG à Nani, ce qui PDG à Safricas. Ouais. Il a été interpellé. Mundele quand même. Mundele. Oui. Tout le monde, Jaffa, Nani. Qui c'est? Oh, Nani ba préfabriqué. Jamal. Il a été interpellé. Ouais. Vous voyez, le problème dans Mboga Nabiso, c'est l'impunité. Maintenant, toujours tanga, toujours le état des droits, toujours global, mais toujours appliqué à monter. Que la justice fasse son travail. Si il est acquitté, président de l'INC, oui, directeur, il y a président de la République. Oui, il sera acquitté. Bon, et ça, juste lumière, kaka. C'est ça. Papa, si vous biso tozali DN TV, DN TV za chaîne à YouTube, tolinga tozo ba précision. Est-ce que au lobby pour la justice na biso ne loko ane salami po parce que c'est la première fois et ça ma bon soit directeur à cabinet aye ba kangiemba moko justice a sali malamu to a sali mabe na selon yo. Non, de ce côté-là, na landi ba déclaration ya ba cage ainsi de suite. Justice et Salim Moussala. Parce que Mboko est une impunité. Il est intouchable dans Mboko. Oui. Mais comme la justice a fait son travail, c'est ainsi que nous sommes en train d'observer total et quoi aboutir Nanine. Ce qui il est acquitté. Il sera acquitté. Il y a un problème grave. Bon, parce que lobby déjà na Bukavu, tout le monde qui est ça qui éclatement, militant. Non, pardon, on a parqué. Koya Vital Kamerhe yaki nde akende prison bongo bitumbe bimaki entre ba militants ya IDPS na ya INC alors que baza na coalition. Bon, kuna suna Bukavu bat ba mena nzela mabanga masase betamaki. Est-ce que ozomo ante ko pe ko causer anui na pouvoir oyo na 4 ans au président Tshisekedi nango? Merci beaucoup pour la question. Le loso to sali na coalition. Il faut na sala ba impunité. Je te pose la question. Oui. Ceux qui ont sali coalition, il faut gagner ça là-bas. Impunité parce que tous en coalition. Non, il faut respecter les normes. Ouais. C'est ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Il faut respecter les normes. Donc, on féliciter justice Nabiso. Non, justice c'est ça, Moussala, mon frère. S'il est acquitté, il sera acquitté. Bon, mais justice ça comme ça là ndenge le ngobani soki aza quitté il sera quitté à kobimana c'est pas un problème ndenge balobi après 5 ans. Merci papa pour la interview accordée biso et ça biso chaîne YouTube et DN Télévision
to pesio matondo mingi to tiki kenzambe moko amemango jisi pesa la ka musala ndo lobi papa kombo nini Jean-Madi. Papa Jean-Marie. Jean-Madi. Jean-Madi. On a fait la réflexion. Hein? Moi, interview pour ça, en tout cas, c'est bon. Ouais. Il faut que ça rappelle micro balader à des fois pour ma ah, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, papa. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, papa. Oui, bonjour, monsieur. Obengami kombo nani, s'il te plaît. Bon. Moi, je m'appelle monsieur Balouba Idriss. Monsieur Balouba Idriss. Oui. Na linga toloba mpe na linga la po et faire comprendre que population na biso. Oui. Bon, ngena tuneske point de vue na yo ezande nini na makambo etali kokangama ya Vital Kamerhe. Pour le babenga kié, ba pesa ka invitation nanu ezaki nanu avant-hier aya azo mo problème ya quitté parce que ezaki mal écrit et tout. Ben le lendemain dans lobby na onda yaki ko se présenter une invitation ben bakangi mba moko azana na prison centrale à Makala. Impression na yo ezanini na likambo wana attaque intellectuelle. Bon, merci beaucoup. Par rapport à la situation ya monsieur Kamerhe, au azalaki directeur ya cabinet ya monsieur Félix Tshisekedi, président Félix de la République. Ouais. Vraiment eza situation moko oyo est dérangé presque ba congolais nyonso. Par rapport na nini ba procédure ezalaki nano respecté te. Alors après, malgré la procédure, ils ont respecté, mais quand même, à répondre à Kiti Naye, Bayoki et pas Bazouzi, Bazouzi décision, Lelo Azana Makala. Mais seulement, Elo Otokoki Koloba par rapport à M. Kamerhe Wanezani. Oui. Et ça que Lelo Soki Otali, dans la situation Wana Oya Kangami Lelo il y a 100 jours, Moutou Yaliboso Oyo, Akokaki Komema Fardo Wana Nyoso, ce n'est pas Kamerhe. Pourquoi nous avons besoin de Kamerhe? Kamerhe azali lokola mutu oyo azali aza receveur parce que na kati ya camion na kati ya mutuka toza na chauffeur na receveur. Kamerhe aza lokola receveur. Chauffeur ezali chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Tango chef de l'État a concevoir programme wana ezalaki nanu na ba irrégularité ebele. Oui. Premièrement, et respecter dans le moubé koli konzi ya mboka na biso te o to benga constitution na lopoto. Oui. Na kati ya constitution epekisama na chef de l'État ya kosala programme ba exécuter yango na niveau ya cabinet na ye. Pendant que chef de l'État akutaki gouvernement en place. Gouvernement ezalaki e banaki ko fonctionner bien que banaki ko expédier ba faire courante o ya chibala zalaki. Akokaki ko travailler na bango par rapport ya programme na ye oya zalaki nango. Bon papa, bref, justice na biso eloni okoloba na justice oyo moko osepeli na justice na biso eloko asali to justice asali mabe selon yo. Bon, selon la justice na biso actuelle, oui, quand même basali musala, il faut qu'on félicite bango. Oui. Parce que tomoni na temps ya kala na temps o toza nango lelo to komi na o to ben état de droit. Voilà. Tomoni que avec le temps état de droit wana e bani ko ya muke mais pas totalement. Mais justice bien que baza manipuler ba meki ko sala musala na bango. Mais tozo senga na justice wana asuka na niveau wana te. Nous voulons à ce que justice a interpellé ba onyo so batikali. Ils sont nombreux, la liste est vraiment exhaustive. Tolito mona bango nyoso babengisa bango bayoka bango comme ça bazwa ba décision oyo azali pe coupable oyo aza suspecté na kati ya affaire wana atiaki loboko na ye na kati ya misolo ya 100 jours akene pe na boloko tolinite que ça s'arrête seulement à niveau à Kamerhe. En tout cas tozopesa ba encouragement na justice. Oui. To senyi ba continuer kaka na musala na ndenge wana me bazala manipuler te. So baza manipuler ozala mabe. Bon, pour le chef de l'État, apport ya chef de l'État na katsa makambo wana omuno lokwa nini ayebi to abandonner directeur cabinet na eto ndeni lobango bref pour tout le monde to soyons vraiment clairs. Oui. Soyons clairs et honnêtes. Tozomona par rapport à la situation wana chef de l'État à cause à la akoki jamais kozanga koyeba makambo wana chef de l'État ayebi que même avant que Babeng sa caméra yeba qui en que caméra sera interpellée et akosuka kaka na niveau na ba pour preuve bon monaki
famille politique ya chef de l'état oyo tobeni IDPS. Oui. Bomona ki ba militant na bango o ba bunisa ki ba militant ya UNC pendant que na moment o toza na ba moment ba confinement, on a refusé ba troupement ya batu au-delà ya 20 personnes. Mais to monaka ba militant ya UDPS oyo ba kei ko provoquer ba militant ba militant ya UNC, malgré ba militant ya UNC ba respecter ki mubeko oyo mokonzi ya mboka na monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa apesa kité. Okay. Mais bref, chef de l'état ayebi makamona, il est conscient que na makama kamere ye ayebi yango. OK, monsieur, est-ce que vous senti que komema moi des bandades na kata coalition parce que lobby déjà na parquet tout monaki batu ya ba combattant IDPS koya o Vital Caméra yaki bazoyemba banzembo donc bazoyemba yewana moyibi après ça et ça le quoi mo éclatement mo mabanga mo babitumba o senti que ko pesa pe mabe na coalition wana loba na mo minute muke potokala. Bon, bien sûr, vraiment en réalité coalition wana e kozala vraiment dérangé parce que na lire makamwezo kende coalition e kozala na difficulté makasi na moment o baza déjà na handicap parce que toza komona ngo ezolobama par-ci par-là par rapport na accord oyo bango mibale au chef de l'état a signé ki na Vital Caméra. Oui. To yoki yango peke na Bukavu. Oui. Des ordres de Salemi kuna ba militant ya UNC basali des ordres pour la problème. Il y a eu même des balles réelles et tout. Pour ngai na lobi boye. Eloko liboso Félix Tshisekedi oui, aza wana pour l'intérêt à la population, aza pour l'intérêt individualité, akoki jamais kondima akoki jamais kondima mabe et yaka toujours na côté à population. Na koki koloba seulement que handicap e kozala parce que awa toza déjà na perspective 2023 o ezaye ya ba élection. Oui. Donc na 2023 Félix Tshisekedi sincèrement à cause de la vraiment un peu abandonné parce que vu déjà la façon bango baké nango na coalition et kozala malamu te mais pour la biso population handicap et kozala te parce que le chef de l'état est là azawana pour intérêt à mutu moko te azali pour intérêt à batu nyonso. Merci beaucoup papa. Oezaki Eden TV eza chaîne YouTube nga reporter indépendant na sepeli mingo ba kombo papa Idriss. Oui, merci nga pe na sepeli mingi na interview na bino. Boyaka toujours tant ba problème ezali nous voulons vous recevoir pour que nous puissions donner aussi nos idées. Nous avons merci beaucoup exactement. Bisonde to remercier makasi. Merci papa Idriss. Merci. OK.